mbote mingi na bato balandaka biso mokili mobimba topesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo aza mokonzi mpe nkolo. Sans ye toza bato te, sans ye toza na vie te, na ye nde toza na bomoi mpe tokovivre. Toutaki Angleterre na le 30 juillet, toyaki bongo na mboka ya Allemagne mpona koparticipe mpe tozali baparrain mpe na bamarin na mariage oyo l'homme de Dieu na kombo ya papa Adrien Bontamba na mama Chantal Vilo basalaki. Ezalaki merveilleux, ezalaki prévu na bato ebele tozala na bango. Bomonaki toyaki na bafamille na biso bauti na Manchester, bomoni bango na babilili na bakoko na tozalaka na bango na Londres mpe na baninga na bafamille élargie na biso toye tosanganaki bongo awa. Mais eza mpe na bato mosusu mpe ezalaki prévu baya mais bazwaki occasion ya koya te parce que baza mpe na bapréparation ya kokende mboka na biso na RDC Congo, spécialement na papa na biso l'homme de Dieu papa Bokoko François et maman Claudine Atombo. Yango mpe ezalaki prévu bazala mais bazalaki te. Tosalue bino nyonso, topesi congratulation na papa Bontamba et puis maman Chantal na ba service mpe tomoni sali ezalaki plein bato baye mokili bauti ba France ba Allemagne ba Belgique tomoni ya ebele nyonso lokumu ezonga bobele epa na nkolo wana oyo planifiaki parce que le mariage soki bosali eloko bokosala yango selon votre plan, mais le plan de Dieu yango nde ekosaccomplir yango tomonaki yango na résultat. Ezalaki très merveilleux na église, très merveilleux. Ils sont bénis, nous étions bénis. Bon, lelo tokozala na message moko tokotia ezali na mokusi ezali ke pona famille papa Bontamba epi na bato nyonso babalaka toza komona ba mariage mingi ezo salama omona bosali fete bato baye belé, mais okomona après un certain temps bato wana basalaki bambongo ebele badépensaki batiaki mariage epanzani mpona nini. Donc eza grand mutuna yango, mais couple tomonaki bango basi babalana ya plus de trentaine des années bavanda esika moko bambongi oyo eyaka na bamariage bavivre yango basurmonte yango mpe balobi ete ntango plan ya Nzambe eyaki kosalama bi te il est grand temps d'honorer notre créateur Jésus-Christ. Famille Adrien babota bana minei bazali na mwana na biso Christelle mwana liboso azalaki wana na koko toye komona mpe Charlie iye mpe azali avocat na Kinshasa na Congo tosalue na kombo na Yesu Kristo. Toye mpe na Allemagne toye komona Ketia na Emerald, donc baza omoni ke famille ya monene. Donc baza batoyo eloko babengaka divorce soki esalamaka esalama nango mais esalama te ezali Nzambe nde moto azalaki kati na bango. Yango soki ozosala likambo esengeli kotiaka Nzambe liboso. Omoni ba mariage mingi ezokufa eza na verset biblique moko na mokanda na Proverbe 22 na verset 3 na 4 ezoloba likambo ya fondation dans les mariages esengeli ezala fondation wana nde yango ezali mama na motuna ezali verset biblique mo batangaka yango mingi te, mais na kozwa temps ya kotanga yango te mpona temps, mais message eza mingi na kati wana. Donc balika ba événement betapo ya liboso betapo ya mibale ya misato ya minei ya mitano pe ya motoba ezali wana na koetala yango na ba prochaine fois pona kolimbola bana na Nzambe ya na ndenge ya muzindo po bamona ke makambo to koloba ezali na fondation na kati ya makomi na Nzambe. Yango wana monite na place wana balobi affirmation confirmation ndako soki ezali fondé par la sagesse du très haut Dieu. Ata mon pépéye, ata ba camarade to vanda kana bango, ata maluba mabe koti na maktoi et ko vanda te ko zo place te pour ce qui est là Nzambe ce qui a établi les kambalobi. Maman
Chantal et papa Sengi bakovanda eza ba famille te ezali ba kindoki te eza makambo na te mais eza plan de Dieu parce que nzambe biso to sambelaka c'est un Dieu de plan un Dieu de but purpose. Et puis nzambe nde moto asala biso nga na ona mokili oyo pe nzambe nde azali na plan monene plan ya kobénir yo kopambola yo pote yo osala créer ba progéniture na yo tokosala yango kaka lisanga ya mwasi na mobali yango toyaki komona yango na mboka ya Allemagne wana pe eloko ezali boye nga na France bambula ebele toye kokutana lisusu na moninga oyo tovandaka na ye bambula ebele toye kokutana presque soki 30 na bambula donc ezalaki merveilleux toye na Londres toye awa mama Brigitte ayaki awa na 2000 soki ba 14 bayaka voyage ya liboso nga nayaka te toye kovanda ntango baye kopona biso ke tozala baparrain na bamarin mama marine alobaki eloko moko ya motuya alobi ngai na kolinga moto azala marraine na bomoi na ngai na parrain bacouple bazali ya kovanda bato bavandi na maturité bato mpe bacomprendre makambo ya mariage et puis moto wana azala moto oyo ayebi ngai bien yango moni torepondaki yes c'est le plan de Dieu ce n'est pas le plan de l'homme oyo moto asalaka ezali oyo moto asalaka lobi ezali eleki lelo tozali lelo lobi toyebi ekozala liboso na biso te donc tose retrouve nga na mama Brigitte awa na mboka na ambo fete eleki bien en tout cas to féliciter bino na kombo likolo na bakombo oyo ezali likolo na bakombo nyonso na mokili kombo na Yesu Kristo molimo mosantu na nzambe yende azala conseiller na biso les sept esprits oyo ezalaki na nzambe manifesté na Yesu Kristo et contrôler ko inondé kati ya bomo na biso po fondation ya solo c'est Christ ye moko yango na mokolo na lelo oyo tozalaki nango ya kotinda na peuple de Dieu yango wana en tout cas je vous aime trop mama Brigitte na ngai to salue bino le peuple de Dieu ba mbote ya mingi tolingi bino mingi na kombo na Yesu Kristo oyo azali mokonzi pe nkolo yango na clôturer message na ko bénir le peuple de Dieu bato bakolinga kobala boyeba na mokili mariage c'est nzambe événement ezalaka eloko mosusu